Te Robinho a jaloux. Robinho a nini? A jaloux. Te le bon moment casse. Parce qu'on a sté. En fait, Aza chaud. Aza jaloux. Aza jaloux. Robinho a jaloux. Ouais. Oui, que tant qu'on combat depuis qu'attaquer na ba musicien ba frère na biso na mikili. Robinho mundi ba parvenant ko le Canada va le benga frère na biso moko basiste. Ndenge nini leader na bino ko déjà kimi. Wana iya bengi basiste. Alors ça za awa to na poto. Oh leader ko luka ye leader on na te. Tandis que combat depuis bando zala na baya ya tout même moral pe bando travailler na ba temps tout ou esenga qui travailler là. Na ko kimeza depuis en fait omoni pomba niance makambo asali na musique baka ye na kester na ba jeune lelo pomba niance asali yango po omona ba orchestre bele ya ndosala yango mamni ke ba même pas orchestre na mikili ba ya botikala nanu boluka bakana ba makamwana ifu baba déjà na ba jeune boina asala na ba jeune bocha génération to mona fali ki pose la visa ba 4 ans. Va faire rigolo, va faire un ministère visa, va 2 ans. Est-ce que va la poser au ticket sur votre photo? Si vous stade Oyo Kewana, biso déjà na fait rigolo, président fait rigolo, tu auras même moral. Vous comprenez? Tu retiens à mamboté, président fait un n'eng moko, tiens à bas niveau, va venir à biso ba ouer ensemble. Vous comprenez? Ah, tiens à niveau ba ouer ensemble. Eh, boka na stade Wana. Ce qu'on a ba jeune autour ba génération pour ba déplique. Tu sali on azate. ebele baya bakimaka me biso pena bamemi baya bakimi te motu takimi nde ya bopomba ozonga bobete sundule na bango mais aloba na place bakima yo molobi bona tiki na ngabino kaya yango toloba te atiki boyebi bamama baya yo batikali wana oyebi ndeni baosepela na baorchestre ndeti ya Fabregas yebise ata abenga musicien mosoko oyambi ata na telefone mais déjà abenga bachomi bale retour bachomi bazosala bale retour ya États-Unis ebiki bachomi ana wana bapota kodefa ti bapota kodefa yadefa ndedefa nano yoke yo moko okei poto bafutele yoke poto obia poto odefa bapota kodefa nani siko bapoto ya kodefa te eza bapoto poto biso tokei bavrai poto pena dire botamboli pena bobeti bandule boza lese bamisu bapoto wana bakangaka bango bakangi bango pena dire ke nasimbisaki eloko na nga moko boye fo nakanga bango bakangaka bango pena bakanga ya banani ke baorchestre otanga orchestre okotanga bakombo te me bayebi oyo tobeta na bango bale na division moko bientôt la réponse ebima obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divin ba invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na bafololo nango jardin d'Eden invitation ya boye bango ya mokolo mpe tilata mabe maison divin abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison divin balinga mboka boye te vous êtes trop amoureux du pays. Wow divin vous exagérez on n'est pas le pays. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez sur votre chaîne Congo et officiel plus télévision qui veut dire KO, chaîne Nabino Bolorami. Et puis, c'est lors de votre émission que vous aimez, les J-Show, qui Moto, une émission qui vous donne le show. Puis ça Rabino Moto, dans le moment où vous allez réchauffer, et donc vous allez réchauffer, tu peux ça Rabino, l'actualité dans le temps réel. Un grand merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne, notamment à Berlin Vinamete et encore à Arnold Matoumuna et puis Armel Oum, mon appelle Wambote Bele, général manager Clovis Fimpa. Mon thème est maman Doris Fimpa. 21 ans de mariage, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Vous avez 27, 4 mois divorce, 6 mois divorce, mais 21 ans déjà dans la gaga. Merci Nabino, plus grand pote Mayamoto dans mon aïe Bakoli, merci. Pourquoi pas na Janita mon business, comme Marabo. Chombolelaki tokutana ki nazwaki pe onalingaki na pese bambote belé
nazanga moko te na plateau nazana chef d'orchestre ya depuis Pomba Nuance tout jeune bao le jeune bao il est au solennel il est au bétané peu makambo etali Pomba depuis rapidement je sais pas si Berlin n'a mis déjà prêt à fond la invité là on a 25 minutes de solo dans les jeunes bao. Bonjour tout jeune. Ouais, bonjour Clégie Chaud. Na mona ke na moto za makasi. Moto to pelisa Neni to bomara moto po ke bien quoi. C'est ça. Bonne santé. Ouais, santé ndingo mona za superposé, toi na très bien. En plus toi so ba jika quoi. Vous avez ba Canada, bwana ba visa ba Canada, vous avez ba orchestre ke na poto. To be sengo to yoka. Na minicho. Bosali ndeni bozora ba visa. En fait, des aïkas m'emboîtant. Car fait koti les sous. Dadi moi changa makele jeune ba au car koti. Non. Bakar en fait car na musique ils appellent le côté bakar babilamba. Ils a ba accessoire. En fait, il importait ça rato ça na boulot. Et boulot ndim to epé ça mambona tout. Donc moni ba fait na biso ba we ranson ba sala boulot et mel bon ba palais bakar JBM Piana, ba we ranson et ba déplique et Pomba Nuance mon boss Otobenge Benzema Nicolo Papa Pembe. Bo benge nini? Benzema. Ah oui Benzema. Pourquoi Benzema? En fait Benzema obitango Cristiano ndozo ba trophée. Benzema ndo betaka maboko. Ndo betaka maboko. C'est-à-dire que lelo ba trophée on a tout on a Benzema zion. Nyos tout. Même ma Pomba Nuance tant ba bando kende ba poto ya ndo betaka maboko courage. Et lelo ba poto on a en fait ba bloko to senga na musique au Congo longo tout na temps autant ils attendent mais je peux tant disque na marché zaté en fait Egypte n'a tenté ko bolo c'est uta ko beta et bolo c'est qui single tes équipes na album la stabilité il y a stabilité ouais un album en fait bolo c'est landa qui ne sima tes na stabilité ana za la kat ils ont bizarre générique mana suka oui c'est-à-dire que bolo so mona ke kangi Afrique mobimba ndo moni pesi ba poto ana to o mokili bando lobelon ba yuma ba lobeli trop ba yuma ndi banani bande kwa zozot banani su ba yuma ana to ba lobela yango na devoir to pesi bango kaka bango ba busala ndeni niti boy tout jeune ba to solo non sala ndeni baninga baki ouais yo tikali maintenir groupe au travail et après pour m'appayer assurance on est par rapport à nous en fait déjà la réalité ils ont la musique et sauf perdre donc mbang na orchestre bat et sauf un bon musicien et que musique ne bien dans tout ana pour patienter notre les biso pour patienter les lopes toujours fouiller en gros puis sur chef d'orchestre et puis Canada et puis bah puis sur mon album et puis oyemba sous danger pour en fait album autre il y a biso pour présenter un album en fait Mati single n'est qu'à la trop tard bientôt l'album ya bayaya tout baye aux en chance fait en mériter nzembo bayaya oyo ba koti pe sika ba chabasha na ba oba na et dépendre ce qu'on a boulot non na ba oba na poto oui bango pe ba chabasha na biso tout ça nuance musique et comment na combien de chansons c'est tout ça na nuance musique bata poto pe bazali bata kin pe bazali biso tout na papa moko bino bo sepela na système wana bata poto baza bata kin baza moi te e ko empêcher bino bo même bino poto parce que depuis abando calculer que na poto déjà na la ba musicien so kana posa concert à poto ya betina kuna na ba poto ya kin na betina bino moi te ko déranger pour na bino pe bo mona ba poto te yeli kanisineza oyo lobité li kanisineza ali orchestre na etambola partout partout na obiso toza na Kenya to beta pe tour na France to beti pe tour na Irlande to beti pe tour na Canada et OK pour bientôt la soirée ba voyage ça belé assurance ya uvanda pena modèle oyembara na assurance wana ki ozala ezaka kolinga boulot na kozana na esprit musical c'est tout qu'on appelle le consorté avant na évoluer na kota na vivre pena SG non linga bato botala biso ponga dans les occasions yo kamomo ezala petit na compte Facebook na bomba on na chona privé pour na ebimité na koyokani chanson non nzo bato botala biso koyemba pe ndambu na mo esala na embeli yango Junior Beloti
c'est-à-dire que kota za bambota trop Junior Beloti et mama botanga yo nazalaki nano mwana bao asokolanga na bassin anikanga pe na linyuka Beloti kote sakiodo wananga na nzela kelasio nazalaki nano mwana bao nayebaki eloko te nzoka bolingo azalaki odionge na ngai nzoka bolingo azalaki ozela nga na koma mokolo po asasa ngai kpanga po aniata ngai moyize azengaki nzambe akabolebale na biteni mibale eliya azengaki nzambe baprofeta bale bakufa ye bonga nazengi na yo bao na biso bawe pardon kozalaka nga mabe te oyebi bonga mpe nazalaka yo mabe te oyebi ukomema ngambo mpamba nga mabe kai nazobela ozotala te bao na ngai nazokonda ozoloba rien pardon kosalaka nga mabe te oyebi bonga mpe nazalaka yo mabe. Mais les jeunes, bah, ça peut que boye mandé mon aïe. Non, non. Non, mais c'est Fabregas. En fait, tout ça, tu m'as n'andenge moko te. Mais tout ça, ba corde vocale moko o eza semblable quoi. O mutu tom so ko yo kapo. En fait, so kana focaliser na ye, o monte ke na bomi musique. Ba te ba yebisa. Ba ready a miss bazali. Te so pe na yembi ready a miss o yo ka peke. Ba ça non qui ready. Qui ready. Libala, libala, tunanzango, oh mama, tunanzango, basopela yonde masolo, bakulutu babala kala, bayebinde makambo, bapara babota biso, bango bayebinde seke. Wana oselegi ready. Sala no kimodogo. Kuna po comment? Mais, non, en fait, mais buto lelo na ntango na lamuki na sale vantere ya vie d'amour na ngai motema na nga nzoka ekotaka perfection makasi boye ngai kidiba ye sommation ya bachagrin na badouleur réponse na ngwe ebimi egale tumbo akamweni mamai na jour nasali nano Bondesco yemi ba sala no kimaestro Fabregas. En fait wana siko fo osenga permission papomba depuis pour te wana émission na ngai na plateau na ngai on m'a depuis pas vu ko sala na volonté no en fait oko longo nga pe boulot yo mobika biso na bango quoi parce que ma ni no elika bino na bango Joyce a un nyo surtout na maboko biso na bango yo mobika c'est-à-dire que toro yemba tout peut ça bon pouvoir. Qu'est-ce qui se passe entre Bino na Robinho Mundi? Te Robinho a jaloux. Robinho a nini? A jaloux. Te le bon makasi. On parce qu'on a sté. En fait, Aza chaud. Aza jaloux. Ah? Aza jaloux. Robinho a jaloux. Ouais. Jaloux na yo. Te yo tuni qu'est-ce qui se passe entre en fait, Bino biso na Robinho. So mona da biso to za ba poulet ya pombanion. Ah ouais. Que jalousie à Robinho eza place ni en fait jalousie na ezo banda tango bolamo moninga yo zo ndima ngote. Oyebi ke tango pomba depuis kazaki na ba musicien ba frère na biso na mikili Robinho Mundi ba parvenir koleka na TV alobi benga frère na biso moko basiste. Ndenge nini leader na bino ko déjà kimi. Wana iya bengi basiste. Basiste za awa to na poto. Oh leader ko luka ye leader omona na te. Tandis que pomba depuis bando zala na baya ya tout même moral pe bando travailler na batant tout ou esenga ki travailler za. Ce que l'on a bon de so beta on a mis sur bateau. On monte que il y a ça on a 30 millions de filles bino no bo sali 30 millions te. Il peut longtemps mémoire orchestre mouvement ami qui l'on peut beta album. On m'a plein différence ces ans. Ah, donc net bino il y a la 30 millions de filles bino pe na même mission na poto te. Pas même manante. Net babi Joanna Libomu ne na nyoka mi na kini fort. Faut même pe non mi qui l'nan.
Mais ça le roi les jeunes bateau bota la biso ba éviter que yoza da mission pe ya kala kala yana ba to betaka balle boye en fait tu tchongo na balle so déjà ba joueur ba organiser équipe ata biso to vendre na ban faut to sepela ti ndeda pomba sala ki déjà eloko wana ko mema ba ya na mikili monte que ils ont nerf na biso donc jalousie à Robin ezaka po bengaka tunini président en fait kotuna ko tute ko ndima kaka eloko pomba nia ça sali ko mema mission mikili so tuni on di matin parce que tant Fabregas abanda ko mema na miti tant bino o mibobimité wanda ko lobani na kati na bino mo que tant ya mimano baninga miki bino na bokindaka ti na kasi bino mo banda ko milobelani tondo lobelo côté en fait tondo lobelo côté comme même biso mikili na Fabrice c'est ça différent ndeni yeba kindaba yeba ya bakimaka yeba ya bakimaka ba bino ba ya batikaliti otikala na kokimeza en fait omoni pomba ni omoni pomba ni yansi makambo asali na musique baka ye na kester na ba jeune à lelo pomba ni yansi asali yango po omona ba orchestre belé ya ndosala yango mamni ke ba même pas orchestre na mikili ba ya botikala na boluka bakana ba makamwana ifu ba déjà na ba jeune boina asala na ba jeune bocha génération na poto mona fali ku pose ba mise ba visa ba 4 ans ba faire rigolo ba zula ba mise ba visa ba 2 ans est-ce que bana pour sortir kalsu ba tuna poto siko stade oyo ke wana biso déjà na faire rigola président faire rigola to même moral vous comprenez to tiena mambote président faire ndenge moko tiena ba niveau ba vient na biso ba Weranson vous comprenez ba sibé tiena niveau ba Weranson boka na stade wana ce qu'on a ba jeune otolo ba génération pomba déplique mutasali on azate ebele baya bakimaka me biso pena bamemi baya bakimi te mutu takimi nde abo pomba ozonga bobete sundule na bango mais ça le roi na place bakima yo mo lobi bona tiki na ngabino ka yango to lo bati tiki bo bi ba mama baya yo batika le no bindeni ba osepela kende yo ina orchestre boyo ina orchestre boyo osala ta ni dépense bamemi oka œuvre na yo bolo na yo e commission mikili en plus batiki aux à l'aise mais na orchestre ndeti ya Fabregas yebise ta abenga mise mosoko ya mbata na téléphone mais déjà vous abenga ba chomi ba aller retour ba chomi ba sala ba aller retour ya betezi nyo ebiti chomi ana wana ba pota ko defat ba pota ko defa ya defendre ni poto defendre to yoke yo moko ke poto ba futelo bioke poto bien poto def ouais ba poto defa bani ce ko ba poto ya ko defa tiza ba poto biso to ke ba vrai poto pena dire botamboli pena bobeti bandule puis boza l'aise ba misu ba poto wana bakangaka bango bakangi bango pena dire que na simbisa ke loko na ngamoko boy fona kanga bango bakanga bango pena bakanga ya banani ke ba orchestre otanga orchestre ni okotanga bakombo te me bayebi o tobeta na bango bale na division moko ça disque quand bientôt la réponse ebima dire que o yoka ndeko na ngai bango ya ko ebi Robino ko tiesu na stade hotel mtana ba 30 millions de vues au na stade hotel azala pena banzembo wa me ba orchestre miki yebi kamikaze obi kamikaze ya Robin mais bien on plan d'été so go rappeler nga kamikaze wa Robin ezani obi mama ya Mangu eloko te ya part ndi c'est tout dindo ça générique générique ya générique mais ya Robin oui ils ont nzembo ça ba chanson dansante ba auto sotara tango koma mukolo komi koko eza pasi po bina dire que ba rumba nde mutu etikala ba représentant ba hymne national ba chéri koko au moins mna ki oza koko mais ozi tan obini konde yo moyo ka ba chéri koko no mona ratege nani c'est bon nani nde ba pena ba beta ana kini bino mundibu yo lo ba ke c'est bon te
te toko bina trop te comme atamo bo photo vanda pour ceux qui batabulei pe babeta ba générique babinisa pe bato mais babiloko etikala bavina biso lwambo eza banzembo po nzembo inspiraka te nzembo nde moto ezalaka c'est-à-dire que oza na devoir fo oyeba nzembo po outi na école oyo nzembo ya ndo oyembama nzembo pene ndo oyembama trop poso otali bajani bauta wana Lacoste et puis Ferregola oye susu bapomba de plique berité wata omona ke nzembo nde moto edominaka na orchestre wana tant que outi wana lakisa musicien note mais wenge pe amondango asuma soki ouais mondango asuma mais yeba pe chant ezali po biso pe tobetaka ngwasuma toza pe na chant toade makolo tu soki babolos Robino ne boela ni ponga na ebi tokolela ke loko te yo na ngala yo na Robino si je me rappelle bien bon solo la bien na vie ouais vous allez malamu na vie so non se rappeler na ba liste ouais mutu total intérêt place aliara faut comprendre ndeti nga so fingi père na biso pe na s'attendre ezoza vie na biso edingwe non l'accès que za papa botanga non expliquer attends non manquer au respecter mais non l'accès que wana papa na ou la sera mécontentement a comprendre que c'est pelité comprendre que c'est pelité au place tozali eza père na biso yoko tchengu sapité ouais bo banga na bino mais bo c'est to banga ni nazaka na pomba de plique azala na we ranson et puis nazwa temps vanda naï to banga mutu te mais toza na droit ya ko respecter mutu au respecter biso so déborder biso peut to déborder mal j'aime pas comme plus on a chef d'orchestre ouais et puis tant moi qu'est-ce que ba chomi voyage na bango za ko defa yo pe ba défi suite en fait biso to ke defaté biso to ke pena musique ndé mutu ma biso to boyo te to simbisa ke loko moko boye po soki bat bakimi to ya mbangu eloko wana kende te biso za ana bat basimbisa elo bat basala bilo mo bongo net nani kayon to lo orchestre wana orchestre nini orchestre to yebi wana bi net wa chef d'orchestre pomba a défisa yo pe te yango to lobi to monte ke baya yo bakendaki bazwi temps ozala l'aise pe otika bango c'est que to défisa ki te to kende pe na poto esenga photo kende auto pesa nga bilo mona bombarder mais na posa Thérèse a bien ouais Thérèse a bien tout qui na suka na posa choter pe wozik samboka loba toza awa o esenga to répondre ba bisi nga na tuna yo fan moi komelinga Kebino pour l'instant ba voyage pené aux alana noté vu que Pumba azada na orchestre musuku yebisa sko bato wana balingi to dévoiler ba secret otoza nango ya ba concert mais to dévoiler te po kindoki ebanda po Congo eza na ki mutema mabeza pene ya sika en fait ki mutema mabeza ya sika en fait biso to dévoiler ba concert na biso po toza na ba concert ya dega po ye moko présent zonga dimanche ok nemi ki il sera 2 semaines à la zone après to fongoli sko ba concert Canada na Kenya na to beta ba mama na ba concert pene minene puis to talisel to lo barati ko to zelande ba pam to sala déjà mais to tiki ba onde ba souffrir no mois à quelques jours il y a un concert à Fali pour na you arena batu bazu ba visa ba ya ba fuka melaye ba msu ba lali na mabele ya tanki humain ba biloko wani salonde déjà pas si pour congolais à mon poto ndire ya la fin du monde alors que yo mo peso bundio bombia ta différent OK no poto wana so mutakabelo lipa ezate ka komi nzambe na do pese ba mexi o sengi na limite mo bo no ko fuka ma ko se plaindre mo bo ndie mo kile sukite plus ko to yo lobi nango ko sa pe ko lekai ko so tali pe ba fali ba sali pe ko leka ba ba to belé autant source ba bandeli liboso na bango do ko pese ka mexi po asalo faveur mo bo c'est tout pourquoi monsieur Nzambete ok les jeunes nous sommes déjà presque à la fin bah dédicace rapidement puis mot de la fin na ba programme nous en fait mot de la fin ezaka que to répéter chaque lundi mercredi na espace na bandal Kimbondo na espace XBN na New Plaza et mikolo to stopper na ba répétition pour tout faire la frère na biso to yembara nae
et paix à son âme, Chamo. Donc beaucoup fait déjà. Quand Mikolo nde pomba. Quand Mikolo yoka masana biso dai. Ah ouais. Pour comprendre que liwa, ils a phénomène yo. Ouais, on m'a expliqué ngai. Nda on m'a expliqué ngai. Oh. Yo zo kanisa yeba ke tout ça. Bosala rande bosali mungu. Batu musu ba précédent rara. Ils a vie. Ba ki obongela biso nzela po toko ki maliwa te. Ato batami wapi. So etangama ke zwayo e zwayo. Ninga bongela bino nzela yo tikala nti. Ouais, eza makambo nzambe ki. Ngate muna permettre liwa e komela biso. Eza nzambe mondi mta décidera na ba vie na biso. Et le coup les frères na biso to PCP à son âme kota azali et to ebi ke asala mama bien na mokili nzamba zana et puis to zelaka ba programme tout et na pesika ba mbote na Violette Dinganga kana Sire et Bengo kota azali et héritier minimbo mon vieux et Papi de Dast et Aimé Boubé Boussaki à Loso et na pesika champion Bob Kabea et numéro n'engage plus 243 81 72 28 202 na pesi ba mote na pomba de plique papa Poto papa Soin papa Benzema et mutukala trop tazo ba trophée tout ya mokili quoi et ba tout ba consommer bientôt là ils ont bima réponse pour eza maxi single na biso et ça na ba mélodie à dégâts ça na ba générique à kitoko peut tout ça da générique na kina et puis on aussi ça na miki c'est tout quoi. Ok, nous sommes à la fin de cette émission. Merci. L'équipe technique n'a pas accompagné les lots. Merci d'avoir été retour. Bazalia. Tout le monde a le biso Mikoloya. Bye bye. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divin. Bah invitation en bois. Netika kabasalia mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. Naba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bossa liminoté a liminoté promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngambo ka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on